Mbote tindika télévision émission na biso bolukaka pe o bolingaka lelo déjà ebandi lelo actualité. Lelo actualité toujours courir vraiment na ba actualité vraiment eza ebele to ko bela faire il y a assemblée provinciale na Mambeleka qui lobby fallait ba destituer gonde pour mais après tout monde lisusu azongi na place pe bato bandi ko yemba longi na ye puis tout monde mboka jekoko o asila qui ko retirer signature na ye donc il peut ça qui mbutu et bah député vraiment il y a union sacrée baza vraiment désolé la mambo c'est pas ça qui lobby to yoka qui sous parité moi mboka gentini ngobila pesa qui na ba député $12 000 à chacun pour ba kende ko retirer ba signature na bango vraiment ils a passé dans un monté na plateau dans un Benjamin moi na souka na inde toujours simple vraiment ba actualité pe ba question dans un ngo bonjour Benjamin. Bonjour maman Katia. Bonne santé. Qui m'ezali na mona ngolo ya nzambe o apisi biso pema to mona esu mkola lelo po surtout so na bande on biso ya tindika. Voyage à Lubumbashi les cas qui bien musando kendo ça ya Lubumbashi. Bon voyage à Lubumbashi zaki na dévolé ya liboso zaki na ba affaire personnelle nga et puis ya mi baleza laki kota la boni ba parlementaire de bout structure oyo ngai na salaka membre ndeni musale zo sala makuna et to meka tambola nazaki na machipisha nazaki na Lubumbashi no na meka ko sillonner na kendaki kasumbalesa na tambolaki moi espace bien na kata na kenda kuna waya musana bisoti era lwa yo soki ma côté mo bokei caméra rozanga te micro rozanga te ezabungo. OK voilà tout le comme ça qui vraiment le bien assemblée provinciale escape tout le monde mboka jeko comme mbai ko retirer signature na ye na mkola lobi vraiment bande ko batona na ki ebele pe basopa ki pe mpenza basoda to ba ki esika wana gone po ya kozala société après to ko kazuku babandi ko yemba longi na ye donc bazung se kana esika wana mena nungu pe na kolandela to ka ki gouverneur de la ville na biso mona mboka gentini ngobila mbaka pesa ki $12 000 à chacun na ba député ba kende ko retirer ba signature wana vraiment et pesa ki passi na ba député ya union sacrée to mona ki Mike Mukeba vraiment azaki désolé na part na ye. Bon problème les cas qui lobby je n'ai pas beaucoup de détails parce que quand vous accusez des gens qui va corrompre bango il faut avoir preuve na niveau justice bango kanga ba bimo Benjamin la qui ça mais papa mon lire pas de voilà qui pour la quoi sa pétition un beau ça pour avec le belango sima ben pour faisant te mêler ba ko mona biloko ba la ki ba réaliser on tenait to ko ba vérité ya on habite ko ba vérité soki bango mo ba leki ba biki non moto boye ala qui ba preuve qui va dire que $12 000 mais ce qui est sur les allées la ville de Kinshasa est mal gérée ville de Kinshasa lobby na meka ko réaliser moi petit reportage moko na tambola na babutu tambola na butu na tala combien Kinshasa courant exact mai passi banzela exact salité na ville ole gentini ngobila amemakini bopeto amemikini bosoto or organe délibérant il y a province il y a ville oyo c'est l'assemblée provinciale on a tête na ngoto somona mukolo moko te godin poyi atikala ko bengisa gentini ngobila pona ko tuna ye ayebisa biso tozali wapi na projet kin bopeto il faut to longola mambo sentiment na politique c'est pas du tout bien parce que eza bandeko na biso baya na biso eza banzela obiso tambola leso bangungi bazali ba occupé te que non il faut kaka ndako ya mama Katia to ndako ya Benjamin ngungi akota partout malade de bêta moutonner surtout et aux yeux de tout le monde tout le monde a peine que ville à Kinshasa mal gérée et président assemblée provinciale a ça le mot bazu bena mokano basangani balongola et tout moni na dernière minute bazo retirer ba signature vraiment ils a pas signé ko place en tout bani balier tout balier place wana to kolobake ba na conscience te j'aime pas kokota na makambo ya tarab to landa mara j'aime pas na kota na procès mon boya la qui sa preuve place le bec et non balia qui basaki bo et là on a oyebisa bo maman ezali que les gens là n'ont pas de cœur humainement parlant Godé pour c'est mon professeur tant que c'est mon professeur on a beaucoup d'estime pour naïe c'est un homme de Dieu mais il a largement échoué na mission na ça va pasteur ya on a lobby
Non, tu as casquette na pasteur. Non, c'est un professeur que je respecte, c'est un homme de Dieu que je respecte. Mais awa tikanga lo belaye na musala o ya sali. D'accord. Au moni lelo Benjamin, au comme na église na soteya. Au juger par rapport ya ningi na hôtel en église, au juger par rapport ya action na sur le terrain étant qu'un homme politique. Maintenant étant que président, il organe délibérant ville à Kinshasa. Il a largement échoué dans la mission. Au Bazali wana ko légiférer ba loi na ko sala contrôle la gouverneur et loko mokote Godin Pouy et tabasu da mokano ba longola et que batuma so retirer signature o bi pratique ko retirer ba signature ya ko sala boye yango ne mutetinda ka batu ba kende mbala mona ba allégation à corruption parce que tu peux pas être d'accord avec quelque chose na 5 heures na 5h30 minutes. Oh, tenga na boy na ngango. Non, ils ont malamu. Moi, je pense na Genève, beaucoup na soit retiré signature, c'est parce que base, tout ça nga retiré signature. So peut tout tika qui de bongo, ingé ça na ngolo. Et aujourd'hui, mes frères doivent comprendre que non, na minute tout ça. Yazo ko lakisa ki yenda zo couvrir Jantiningo via. Image après si siko peuple. Yaza ko couvrir Jantiningo bilambaka na misala o aza ko sala. Non, yango na biso que non. Tokoyeba c'était na mbuma na yango. Tozomona e mate kita Jantiningo bila opoyaka. Na o azo réaliser na ville ya Kinshasa, o ezali bilé ezali négatif. Tana no gouverneur comme na niveau qui pas moment olangi o na ebo sambela pona nga pona ville ya Kinshasa ça été leki na mo no ko miko indoki. Au lieu de faire ça, Jantiningo bila aurait dû démissionner. Et le rosole qui l'angesa ni mama kacha, bato ba outi poto, soit-disant outi poto. Soit-disant ta outi poto. Au moni na ndenge mikili mususu ba ville ezalaka. Tango komi gouverneur. Yoko toko sa modèle. Biso aparo ba Lubumbashi banganda shika. Ba Goma tokenda bisika musote. Mais bango au moins ils ont eu le temps de vivre en Europe. Est-ce que na Belgique to na France liboso ya hôtel de ville à France et cause à salité bondé et pas gentil les alliés moula ebe ta place wana il faut zo boîte pour mon bureau Jantiningo bi et avec ce genre de bateau boy lelo oyoyo bino ba député bosali o to bengi sous mascarade ba député professeur ville Kinshasa mbala liboso te oyebi na circonstance ni nango ba voteur ba sénateur tu as bien la circonstance ba bimisa Jantiningo vraiment bazo décevoir biso mais ngana sa batuke na sa batuke bosa to bo sala wana mais élection na mboko ekozala ka to sanctionner ya ba komo senga Kimbuta pa zo ngana sika na po ya bazala ki memela na lolinga mama Kimbuta sa modèle te yo lo bataja ki bunda te opération coup de pointe kin propre yo tangala Kimbuta wana muta salité wana. Ok, merci Benjamin. Tout le gouvernement Samba Lukonde et comme il le examen d'état de Tokomo Zele comme ma colonie, Tokomo la liste moko polé comme ma colonie, to kanisa qui est comme na mukolo ya lelo mais tout le monde bon on ça va qui kamba. Non, problème il y a gouvernement to confondre vitesse na précipitation. Non. Moi je pense qu'il n'y a personne au hasard il y a bloqué le gouvernement. Pour caméra peut pour nous aussi comme poste ou ba ministère ou ya vu en haut ça est l'autre côté. Parce que yango so mona ke bato wana to tengela ba Moïse ba caméra ba regarder la vision terre. La vision de l'union sacrée, c'est de chercher le bien-être des Congolais. Ba bazan optique que Bachelanga Benjamin, Bachelanga Marceline, Bachelanga Joséphine, batunanga pour se retrouver dans parti politique. Or nous avons une vision il y a pour résoudre social le peuple congolais. Mon contemporain il est grand temps que le sous-sol, que le sol puisse dominer le sous-sol. Et les gars batolona, totonga, na bankita auto on a sama belé. Aujourd'hui on a ça na fila Lubumbashi. Tant autant là par exemple Moïse Katumbi. Moïse Katumbi, fille gouverneur, na katanga so pendant 12 ans. Asaini. À quoi ressemble la vie? Et là on a tongi. Na ko scandaliser que Moïse Katumbi na niveau Lubumbashi atonga ta boutique te. Na ke on a supermarché dans mes boutiques. Atka lo tonga te. Moïse Katumbi a combien d'écoles?
Et aujourd'hui, quand vous venez dans la union sacrée, vous avez une boule que non, vous se retrouvez dans la partie politique. Et vous marchez. Maman Katia, vous avez comment vous êtes sacré, vous avez résisté toujours pour le ministère. Ils ont des lots comment ils ont sacré, on a observé un petit peu de moi Moïse Katumbi, président Vital Kamerhe au bazar pour résister toujours au Karabaka, toujours le ministère d'abord, tu peux pas changer mon ministère. Biso petit peuple to bien ngoti. Problème ya biso petit peuple ezanini. Omoni lelo mutu oyo azali na piopio. Azana kina bwanga, azana mashala bambi. Ya zoluka mambuya. Caméra so boite. Caméra batikeli responsabilité à 100 jours. Hier mutazo autorisé mbongo bimana banque sala boue. Qu'est-ce qu'il en a fait? Moïse Katumbi n'a pas rappelé au Awa. Il est venu, il a dit que non, je ne suis pas venu pour le poste. Maman Katia, on a dit que nous comprendre que Mouto Azata na 25% makila au Congolais. Alors le Gabonais na bino ndenge. Alors le Gabonais na bino ndenge. Pour moni Katumbi ndenge azata na makila 50% qui Congolais. On se comprend. Alors le Gabonais na bino ndenge. D'où alors le président de la République on devait faire le retour bengi toilettage ya bakombo. Gouvernement bozo monezo umela pas maté parce que baké na détail. Baye baké non Benjamin mona souka na 1900 boy. Ozaka na onatra. Bila no sakini. Yo linga ke gouvernement bima. To ka bakombo lokola banani. Oh mwana na ya lo ba mwana za liboma nani ngwe kasaje. Azaka kata union sacrée. Ozo union sacrée longoli ki moyibina. Tala, union sacrée c'est bisika to que non, ou l'attaque lamba ya rouge et comme il y a pembe le roi Benjamin. Union sacrée zali, mais ma bena yo sala, o sala to yebia. Et la justice, obile no kana biso loko boko. Po Congo bonga, ezala mona muto azani loko azo rêver. Famille a aussi mukendi. Congo ko bonga pa na bango ezali, justice de bango sala. Congolais au place pont ezate. Pour naye Congo ko bongeza ko tshela epon. Mutoyo alungwaka maluku. C'est comme Pascal, moyen de transport ezate. Pour naye Congo ko bonga eza ko tshela moyen de transport. Makambo abatato gouvernement to zelango. Eza masapoté. Na suite à sillonner Congo. Les gens souffrent énormément dans ce pays. On a regretté Moutazo Bisayo aza professeur. Mais à Sali, 19 mois foot à Maraté. Na komi kota ki ndeta ngona ki ndeka na kota ba chimbulu. Il te dit ceci. Alors a koma ko tangi ça. Pona mutema malamu. Po azota na soki na tangi cité. Bana no soto a village na ba tika ba illettré. Na ba webo koma indi ba koma utilité. Tano niveau. So ebisa muta bongo. Ba pesa mutombo ministère y enseignement primaire et secondaire, le quoi wili ba Congo. Alien mbongo. Non, on doit chercher les hommes qu'il faut à la place qu'il faut. Même si cela va durer, je sais que ça va durer, mais balobi boye. Quelle que soit la longueur de la nuit, le soleil finira toujours par apparaître. Et que l'oko ya malamu et oumela kaka. Ok, voilà, tout à la kuna na kaya Calef Mutong o to yoka kibisoni en sakene ko batama na Senko, alala ki na chambre ya cardinal Ambongo bande ko bapanza ki na ba réseaux sociaux mais lelo emoko abimi à 5% na ezala en public to éviter à koloba nini oyo ko sala ba Mama Katia abimi te. Atindinde batu baya koloba na place na ki animi ko kenda procès na public. Wana za bamba ya moto. Ami bimisi karadi. Ya ngona lobite ami bimisi pas zo mona na te. Oso kopana. Wana za ma ya moto tumbangela mate. To kama ngambwana. Eza mbali bosto kangota. Oyebi ke to fana na mboko yo. Vital Kamerhe a un procès public. Eza télévisé. Batu tu bakomaki. Bakotanga baleki ya Fachi. Bakotanga Mama Denise. Bakotanga Mama Marthe. Oh, qui s'est Tshisekedi. Tangwa kendaka, Kamerhe apesaka mbongo. Biloto ndo zila ngwana. Mais to koma wana boy, pièce contre pièce, Kamerhe mobulu. Abeta makao. On n'a pas payé. Yé Calef ami bimisa na justice. Ami bimisa en or et en chair abi ngaye. Skoto ke na proso aso lukawana. Pour après vezali. Yo sanga na te bato ya tortira.
bana batika ba orphelin na IDPS bandeko tobola bango misu o bango ba tortira na bakasho ba aner bazali to bangani moi intimidation papa mbana. Dans la actualité du jour, tout le monde a déjà délégation présidentielle qui est déjà dans Kamba, le centenaire, il y a Bandeko Kimbangi, tout le monde est présent, il y a chef de l'État, il y a président, il y a Sénat, il y a président de l'Assemblée nationale, tout le monde peut député, chef de l'État, on a besoin qui est déjà déjà 2023, on a bango, on a élection, il y a déjà dans Kamba. Tout le monde va député belé. Non, c'est la cérémonie. L'église Kimbangi, c'est ça par ma force. Il y a une église dans Mboga na biso et que lelo oyo loko l'église Kimbangiste dès ka to lobi les églises oyo yo to yebi professeur Simon Kimbangu o azali moko ya ba grand na Congo. C'était que normal na centenaire d'existence il y a église Kimbangiste mokonza mboka honoré bango et mokonza mboka otambola ye mokote to mo pe parlementaire de busu balandie kuna wapi ba ndo ba yo luka 2023 non. Mais les députés, tout le monde est l'air, le chef de l'État, le président Samongo Zarate, mais quand il non, il y a un lobby qui est pour l'action qui est intérêt na bango pour na biso que lelo oyo makambo se changer muna mutu amotala tala sima zonga mutu ça dit muna mutu ko comprendre vous comprenez OK ne roluka yo kanisi Kabila qui na kamba combien de fois Chada pas qui na kamba ça m'a présenté quoi hein son en kamba ni personne qui n'a au pouvoir et ça na ngoka qui non les cérémonies église Kimbangiste moko ba église amini na mboka na biso oyo yo c'est ça quoi il y a pas ba mususu ba kisami kolo wana pona Congo to mo luka misiki lelo za misiki. OK voilà Benjamin mon asuka système mususu na ville ya Kinshasa opération kanga au pur mais bande ko bazo si la pe ko déclarer au pur bango ba vivre na ba mai ya ba 100 francs wana les sakabana e boko la bango etangi sakabango so bela ko ba ndunda mais lelo ba kangi ba izini esala ka ba au pur penze pesi pasi bande ko ba lobby président lobelo comment comme ça les até ba licencié ba comment ba tapusu mais intellectuel ba comment ba cabine président lobelo comment pour na bande ko na ba vivre au pur on de boko la bana on etangi sakabana siko ali tozokende gouvernement penan ebimité tokosuka boni mama katia omoni biloko piko ya épinard ekomi 3000 francs tal degré place tozokende na yango na bibo elelo ke omona biloko ya kotuna président tokoma kotuna président ville ya Kinshasa ya le bien na biso le peuple d'abord il faut totuna président yango na lobité organisation ya l'état ezalaka échelon par échelon makambo wana population ceux qui les lois qui na ndako ya député moko oh bamba votaka pour ibiseke to vota yo na ville ya Kinshasa lelo oyo tala Jantina Zumukano bokolo bela bisote voilà encore pour les intérêts égoïstes tant de populations souffrent maman ngai na za mwana ya lemba na za mwana komina Kinshasa na koyebisa OK nena komina Kinshasa ba famille bile fa na bongo mai na ndenga mabete et aujourd'hui ngai na zana bato ba oteka mai na ebi commerçant de salama ba vivaka na ba makelemba na 100 francs lelo tango yo gouverneur tu te réveilles un bon matin sans âme Jantini Ngobila na même sans esprit sans compassion banima olamuki no kana tongo mobwibo po yo liaka bien pa na ndako te na pekisi mai mais opération Kimbopeto to kopesa ngose des services aujourd'hui ba izine saka ba chasser wana ba izine ba kanya ote pourquoi hein ba izine ba kanya ote pourquoi bozo ke ndokanga congolais ya suka une manière ya batwana bazanga misala ba jeune wana bateka mai bazanga misala ko bakoma kuluna bakoma mibi ala treta bino nde bo sepela ngai na kosenga na batu to bateka mai
bo s'opposer na décision wana na armée tango l'ordre ezali mal donné to te bien na bango te baluka basana na bango na ndenge ya popeto yango na yebi sio ke et ba mesure ezaka na niveau chasser zo détour environnement nous acceptons mais quelle est cette politique qui n'y a un chantier immobilier en matière environnement en matière salubrité soit que n'est qui sensu à côté de nzele kabwani yelo amoni ba chasser te ba chasser mutu kaboli nzela obi chantier immobilier ah na ndinga mabete mamuso osala na okamo na mo anet mutu anelo mo asoluka na mboko o makamu chantier no soluka oko supporter ngote le so peuple atomboki kanga ba ici na ote ba osala nini ba chassa mai malembe o eza circulation aussi là nde ba kenda na mesir bongo parce que non seulement ba sali lokwana mais ba nyokoli nde petit peuple pour nini policier ko motikane oteki na mai mais akange moi 7000 achi na poche era lo mo wakashi na wati et comment on shida policier bato bakufa na bakashi ne on se comprend aujourd'hui pesi goyo aluka so bato bakufa pona mai oya musu Paulo bagano pona mai na ngaso bomo bomo muto aza mwasi na bana lesa pona mai solution ya zo les amis yemo kin bo peto ko futa bato awa na limite yango ole balo na so pelo na biso matiti to mon pena ba jeu ya bana ba jeu ya plastique tala yango to esabino ki ba imboka notre bolanda biso muto roi gentini ngobila ngoba ko la mukelo mabe pas population etali ozangelo ko ça. Ok, voilà, Benjamin, moi, je suis déjà couchité, mais tout le monde qui vraiment bandeko ya Karine, après que la Karine n'a parqué, tout le monde qui bandeko ne bandi collé là bas s'il faut déclarer babi ba kutana chef de l'État, ba kutana chef de l'État ba solo la na famille ya aussi chimanga pona ko kanga Karine bazo mona déjà prison na e ba ebité ba robanda wapi ba kosuka wapi ba ki n'est pas nani po akende kolobela bango. Maman justice arabon ce qui est comme un surtout dans la justice, moi qui note la chef de l'État, chef de l'État au Sahel. Il y a un moment qui a comment chef de l'État, Kanisa Walungu, ou Kanisa Kotoke Tokenara na Kamere, Kanisa Bouenabo, Kanisa Bouenabo. Namakambo tali justice. Le chef de l'État a coquille qu'on s'interférer dans le dossier. Babiba Kouta la bas solo les familles. Les amakambo ya solo la tête, tant babuma qui aussi, aussi, Mukendi. Basolo la Guinana. Vous comprenez? Pour nous dire que la République est intouchable et c'est soutenu. Aoué Sali, Mabé Oyo Sali, Fouta Polam. Le chef de l'État n'y est pour rien. Neba Kangi Karine, Neba Samsa Karine, était le chef de l'État. Ils ont dossier Bafundaki. Et aujourd'hui, on a des conséquences. Maman a mukole sa koli penza. Bakanisa ke Kabila, akoli na tana jeune fille. Akola na prison. Maman oh ya boti sa koli azolela. Et bon ça problèmetia. Maman na na lela gite. Maman ya caméra pas lela gite. Na maman caméra na ko maman caméra mukolo. Siko maman aussi ko ta daya pour moi na e. Vous comprenez? Les lots oyo état de droit obligé. Juste ça me semble. Ok, voilà, Benjamin. Nous avons dit aussi qu'il y a un télévision, message fort. Nous avons diaspora, nous avons un numéro de téléphone. Ah, bah, tout le monde a dit que Tindika, que notre TV est radio, que ça peut me et comme on a senga ke na meets oyo mingi de gouvernement faut assurer pe bandeko o baza pe banda baza ko benga e comme kolonini abandeko oyo baza libanda bo se tranquilliser gouvernement e ko bima kala mingi te. To boy gouvernement bimaka bino wana botinda suma makati na ba bituna ote to moni batakala bazongi to moni changement te vomé et le mais indépendant baza pour ça ba mona eta na gouvernement ote voilà makambo sika ebota matolobika aboy to ana posa ya otolobi recensement social à peuple congolais 2023 papa to sengi recensement social à peuple congolais na identification à population. Numéro de téléphone est allé piste 143 9 70 40 89 57. Piste 143 9 70 40 89 57. Na osenga bino boy. Mutu nyonso to azu numéro na nga benga parce photo ça ba bash. Élection est allé priorité te. To sali ba élection na mboko ya mingi.
et belé et apporter dans le côté. Cette fois-ci, c'est le peuple congolais, tout ça le recensement, pays d'identification de la population. Aujourd'hui, à la Wana, tu vois, on a 2000 élections. Merci beaucoup. Ok, voilà, merci beaucoup. Bolandi, on dirait qu'à Tindika Télévision. Merci à Richard Long, après le code difficile de février. Depuis Paris, merci. Nachel, où tu étais pointe à Londres. Merci à Mina Mwanza. Merci à Maître Odilon, à Monsle du Papa Chéri Jibin Piana. Et derrière la caméra, on a mon Julien Mbouipé, caméraman privé à Zarek. On a Mike Zoula, du coup, on a la régie. Bon, c'est ce qu'on imagine. Donc, ça, tout le monde a une abnation qui nous a besoin. Après 25 ans d'expérience, eh oui, de 1995 jusqu'à ce jour, Elton Store, l'unique shop congolais de Londres, la Grande-Bretagne, où il est long, les alicos à la fierté à la communauté Nabiso, et surtout, il y a un homme d'affaires congolais sérieux dans la diaspora. Oh yes, 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 yes. C'est créé Elton Store et Zali Kakamoko, le sérieux, à quel na service qui t'a qu'on a client naïe. Avec ma produit, il y a première classe, il y a qualité supérieure. Oh, il y a ma bombe à Eden Store. Oh yes, mon crime bimbe yeba. Ma maman à Londres va confirmer. Eden Store, c'est le berceau des produits cosmétiques. Il y a solo produits originaux. Et yes, les alipes perso et produits alimentaires, naturels et organiques. Au travers de nos produits cosmétiques, Eden Store détient le secret. Secret ya solo, où ya poso ya maman moi c'est qui toko. Poso ya moi so penza basali kolula, poso ya moi so mobala kotala ya lembate. Poso so ko tamboli masanga sima. Eh oui, yango ne ba produit zo tekama na kati Eden Store. Na ba produit alimentaire, où ya Eden Store, yango de secret ya cuisine ya maman congolaise. Eh oui, nyonso ko so penza mobali na yo ezali. Pondu, matembele, ngai, ndole, fumbwa, ndunda, bilembwe, oyo nyonso penza, oyo kobonga pona cuisine na ezali. Oh yes, yes, yes. Olingi mobali na yo asepela na yo libela na libela. Olingi mobali na yo atala kayo lokola mwasa azali kolula sika. Oh yes. Olingi mobali na sisa biloko nyonso tiela kaye na mesa. Secret zali kaka moko. Eden Store.